Bonjour chers amis internautes, les abonnés de Concept Télévision, merci pour la confiance que vous accordez à cette chaîne, merci pour votre fidélité, merci Nandeng Wolinga Abiso Mingi. Le lot de Zolobela, il comme divorce. Pour ça, il y a un divorce, il y a un micro, il y a un mingi, mais il y a un divorce, il y a un mingi, cause n'a pas de nini. Autant que micro, il y a un jeune, pour la nini, il divorce, il y a un mingi, il y a un tembe, il y a un Bonjour. Papa, comment je m'appelle Jancy. Papa Jancy, tout le monde a RDC m'a parlé de ça, ma ming, mais divorce c'est appelé ming. Tu habites, on m'a parlé de ça, ma yatembe, tu vas pressé ton dernier, ce sont causes de divorce et causes à nini. Il y a plusieurs causes. Le problème c'est que comment le couple s'est rencontré, qu'est-ce qu'ils se sont dit dès le début, c'est ça le problème. Parce qu'au début, nous les hommes, on a toujours cherché à impressionner. On donne une image à la femme comme si on a tout, on travaille bien, on a un bon salaire, mais en réalité, ce n'est pas ça la réalité. Lorsque la femme maintenant vient dans le foyer, elle constate que tout ce que tu lui avais dit au début n'était pas vrai, ça pose déjà le problème. Donc c'est manque de confiance, et puis il faut qu'il y ait la vérité dès le début. Ça veut dire, tu dis à la femme ce que tu es dans la vie réelle pour ne pas créer des suspicions. Ça c'est une raison majeure. Mais nous en tant qu'Africains, vous savez que dans nos mariages, il y a toujours l'influence de nos belles familles et de nos propres familles. Soit ce sont nos sœurs qui vont commencer à intervenir, ou nos mamans qui vont commencer à intervenir, ou nos amis qui vont commencer à intervenir. Ça aussi, ça crée un climat de méfiance. Donc, ce que moi je conseillerais aux mariés, c'est que la vérité soit au début, que tout soit bien défini dès le début, et il ne faut pas laisser la fenêtre à ta belle famille ou à ta propre famille d'interférer dans vos affaires internes en tant que couple. Ça crée toujours des tensions. Papa, infidélité à cause de car mensonge n'a influence, il y a des familles. Oui, infidélité aussi, c'est aussi une cause. Là, c'est plus du côté masculin. Ça, je dois l'avouer, je suis un homme, je suis marié, je sais ce que ça veut dire. Les hommes, des fois, on ne s'habitue pas à la même vie pendant longtemps. On cherche toujours à voir ailleurs, ou goûter, comme on dit dans le langage quinois, goûter à la sauce de l'extérieur. Alors, dès que la femme découvre ça, c'est un problème. Ou des fois aussi, la femme aussi, par rapport à sa position dans la société, se livre à des activités qui ne sont pas dignes d'une femme mariée. Dès que ça arrive aux oreilles de l'homme, et là ça barde et puis c'est le divorce. Donc c'est ça. Na solina papa moko ayebisi ngai cause ya ba divorce mikolo na kin eza ba réseaux sociaux. Alors basi ba ofandela mingi réseaux sociaux, ba qui peut sou mibalité, donc on sona mobali avant l'internet, ebité donc pour na yo eza pe bongo to ndengeni. Oui, pour moi je disais en fait la société a beaucoup évolué. Les gens préfèrent plus faire avancer les relations des réseaux sociaux que les relations physiques. Ça arrive dans nos familles, non? Tu te retrouves dans un salon, tu es avec tes enfants et ta femme, vous ne vous parlez pas, mais chacun est occupé en train de parler à un inconnu. Ça c'est aussi une raison, mais ça dépend aussi des fondations que vous mettez dans votre couple. Écoute, dans chaque société, même si vous adhérez à un nouveau boulot, il y a toujours des règlements. La même chose aussi dans le mariage. Vous devez vous dire des choses comme moi, je donne mon exemple, à la maison. Dès que nous rentrons tous à la maison à partir de 18h ou 20h, chacun, à moins qu'il y ait un appel urgent. Navigation, Facebook ou Twitter ou Instagram qui vous prend beaucoup de temps, ce n'est pas vraiment permis. Des fois on déborde, mais on fait un effort de rester dans le cadre. Quand on est ensemble, on se parle, on se taquine, on rigole. Je demande aussi à d'autres couples, jeunes couples, d'instaurer le même système. Ça ne tue pas, il faut dire à ta femme, écoute, quand on est ensemble, on se parle. Mais quand tu te retrouves avec tes amis ou en dehors de la maison, tu peux, parce que ça tue. Les relations sociales ont bouleversé beaucoup la vie de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on s'y met et puis on est là, on oublie la personne qui est à côté de nous. C'est un peu ça, il faut éviter ça, c'est pas bon. Les réseaux sociaux, c'est pas bon. Merci papa. Merci. Bonjour Noko. Bonjour maman Nangai. Noko comment nani? Comme Nangai qui est revelant.
papa yebisa biso mikolo tosali constamment ko mikolo babala esama mingi mais ba divorce pe ezozala ebele ezosama mingi toyebi te eza babala babala mikolo babala na tembe to ndenge nini yebisa biso cause ya ba divorce ekozani. Merci vraiment ndongo pesinga maloba. Oui, exactement bon, même si on a pensé les constants, on a pas trop, bazo divorcer peut trop. Bon, et là que cause ba divorce, premièrement, et cause appelle infidélité et cause pense appelle libala. Ou soit, ils ont battu monsieur sous bala parce que azui mbong, vu qu'il y a un mbongo non a bala. Il y a d'autres personnes bazo bala pour na sexe. Monsieur bazo bala pour qu'il va mona que non yende a bali. Oh, cause na mbongo, il ko battre que non ko bala. Kozala comment dirais-je, kozala mapango, kozala ba moyen yango te que non et ko pousser nga parfois que na bala libala eza likambo nzambe. J'ai pas avoir des moyens na kozala mbongo na kozala mituka na kozala nyonso mais ce que non temps épais ça meli na ngote na oki jamais ko bala parce que baté belé ba kabona pourquoi parce que kaka na mbongo akembo la man ko bala et en plus choix sous ces bo mabango vu que monika que non na mona ni moi c'est mo boké bala oh libala eza likambo faire nzambe comprends eza faire nzambe okozwa mutu boye obali bonza ndi ani mo sa vie na ote comprends nditi ngabo na ki jamais ko bala tant que ce qui tana et personnalité comprends na sala kana oui je touche quand même de l'argent mais ki jamais ko bala ce qui tana et personnalité libala les affaires nzambe comprends mutu abali ngana nzambe pour na kati yote libala les affaires nzambe donc nzambe faut apondela au moins si tondeni po Adam a déclaré déjà pas nzambe ga nzambe ponela nga FT kutu eva ngo makambo salinga nzambe ponela yo so batu basite yo mo faut ponela sko bi libala les alikambo nzambe na ebite nzambe fa kita ponela au moins si tondeni. Merci. Nzambe te okita po ponela moi. Oui, naebi na Bible Ève a funda nzambe indirectement. Tant basali péché alesi Adam Bouma nzamba ebisi atuni mais pourquoi bolier ebisi nzambe que non que la femme que tu as mise auprès de moi donc grâce à na moi si oh nzamba taki permet à Adam ndé mutu asesaki Adam lisumo. Bon les problèmes c'est quoi nabi liba les affaires nzambe na ndenge nini ce qui tend épais sameli ce qui tend épais sameli okuta na moi si parfait vie na yo jamais que non okyo lingi oyo atena ki balamba mo oyo nazongi ma mukesima nabi libala ezata nzambe comment nzambe te okita apesa yo mwasi mais c'est lui qui est capable de prier et capable de tout si vous êtes capable la capacité de ressembler nzamba ko la kisayo mutu assemble ki jamais kuta na événement moko ya mabeto ya malamu sans pourtant que non nzambe ala kisaye donc c'est un peu ça ngana ko na nzambe je crois aussi à la Bible donc qui jamais que moi si tel ce qui nzamba orienté ngaité c'est un peu ça donc bato bazo kabona so na comprendre bien bazo prier te ba ensemble nzambe te. Non, loin de là, ce sont des arguments on a payé ici. Hein? Oh, par rapport aux que non, moi, quoi, bah, mamou et ça qui est battu, bah, kabouana. Comprends? Parce que mon teki lingara moi si parce que c'est peli naie, aza kitoko, aza pembe, aza bien tout comme ça. Oh, libala, eza d'abord fait ya responsable. Pour bala, faut ça mature, faut ça responsable. Si vous êtes garçon, faut comme un homme. Si vous êtes fille, faut comme une femme. Mais c'est comme ça que bala ka bibé la ka sans pourtant que nous comme ta responsable to mature. Donc c'est un peu ça. Donc pour mutu abala, faut ça non ndene. Yebisanga expliquer bisoto. Nabi mutu fa bala fa comme responsable. Ça dit que non ndene na bwe bala libala les affaires moi aventurité. Parce que c'est au bali comment mener ce qu'on vit moko nouvelle parce que ndengo banda ko vivre sous bongoté à part ça ce ko bali donde na bali boé na kev mako s'engager na moi na ngai donc qui jamais on ça sous aventure ndé na beli boso ça peut être aussi infidélité musu alki a bali moi na parce que c'est pile na ye oh ndenga bali moi si bongo akuta na basi musu o baleki moi si na ye akomo linga libanda ça aussi peut causer la divorce mais mutu aza responsable mutu aza mati tende na s'engager ata na kuta na moi sango ya ndenge nini o na ndako aleki kaka là ça va aventure comprendre mais pour nga na moyo lo rama bala ngo eba tembe mais mutu a moyo ke ndisi nga na moyo muninga nga bali nga pe fuka funa bala yo monyonde bon ya tembe oui pe ezanango misipe ba bala bona tembe muninga bali nga pe na ke bala mais ils ont vraiment bien été au bal à tembe. Au bal il faut vraiment causer la temps. Ce qui t'a un peu ça mille nango, donc au bal.
to bala pété pour na ba posa nzoto vu que ah non parfois les tinga na bona na chrétien na meka un peu obanga nzambe aronde na banga na meka obanga nzambe boye na zimbo na ke bala mba moko pour que na commencer à posa nzoto non loin de là ça vraiment bongoté parce que baba la pona ni so bala pour nini mais to bala pourquoi parce que ça est tinda nzambe bible le l'homme quittera sa maison pour s'attachera quoi na mwasi na e eza etinda o nzambe apesa biso naza mwana mobali na kufa boete il faut na bala nzambe mtalo bango fona tika ndako ba parents na ngai na kende ko s'attacher na ngai mo na mwasi na ngai donc bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Blaise. Papa Blaise yebisa biso to concept to sali constat moko tozo mona mabala eza ma mingi mais ba divorce ezo za pe belé to éviter mabala bazo bana na tembe to bazo bana pona sentiment yebisa biso cause ya ba divorce na eko ikoza nini? Bon, cause ya divorce wana ndenge to tunanga question na yo. Question eza peut être très capital et normal. Mais elo ni nga ko loba ba misusu bazo zala babali ma mariage na bango abali pe balati le PTP to moni famille pe sepeli mais kota okende kuna simbité ndenge simbate na sens nini moto mususu abomi libala wana lemso azaki na ba chemene mususu akalikilaki ndenge mususu abulaki ke kota okende kuna ke kozala kaka ndenge ya bandoko raisonner mais tant ake kuna penza masali makamuni na ndenge mususu amoni yango te selo ndenge ndobeta bakaliki na moni yango te a changer lisusu idée na ye a changer na ndenge na ye abomi libala na ndenge na ye bon mutu mususu azali o azaki abali mais libala ekufi na condition mususu le mususu bazo tellement à l'aise côté ne azalaka na libala tellement à l'aise libala ezo simbate azofanda na kimia te nde yango siko ko senga ki a divorcer ne pas na kimia bon mususu omona pe eza nature na ye abalika na sentiment po moneka muninga babala kiye balataki lopete pa bali yango na tembe ke na bala kaka mais na kati ya conscience na ye azal pena te capacité wana ya kobala pa vanda pena na mobali ne na ndako alors eloko nga na ko bakisa bon ba o bazobala babala pena na ndenga bien libala wana uta pena na nzambe na makanisa solo mais ala teke babala kaka na ndenge moko boya bavantika ke kuna a traumatiser mobali ya bato po mobali wana pa monaki passe vous comprenez maman papa excuse na kati yote le yo pona yo ba divorce esa mezaka basi nde baza cause ya ba divorce basi kande ba cause ba divorce wana non biso pe mibali pe la musupe to komona pe biso pe mibali pe to tamola pe bien te amo po komona pe na couloir pe boye olingaki ndeti nga na kolinga yo bon na komi su na couloir na moni selongi moko boye et traumatiser sur mémoire nanga et bebi sur mémoire nanga lisusu na linga lisusu kuna alors na kosenga na baye oyo bazobala ba mariage wana ou bien ba o bazobala te mazui responsabilité atie moi si nandaku vraiment que ça soit mabe ou bien nini baye ba ka ko bongisa po to ebite ya lobby po ba papa o babala ba mama ba kompe ba suki apembe ba mona pe ba makambo ebele na ba fina bango na bandaku na bango ba makambo esalaka kebele misusu yaka libale ko panzana na sens nini oli ba malade eleki trop ou bien moi si azo respecter mobile to be mobile azo respecter moi si na été c'est ça yango zo sala ke ba mabale panzana nde yango wana merci bonjour papa ah bon bonjour maman papa kombo nani papa Blaise Makila. Papa Blaise Makila, na RDC tout le monde a mabala ezo sa ma mingi mais ba divorce ezo za pe belé tu éviter ba fille bazo ba jeune bazo bala na tembe to ndenge nini expliquer biso na cause ya ba divorce ani ko za nini eloko wana ezali d'abord boyokani ezate na kati ba mabala pourquoi te lobi bongo parce que ba mabala mususu ba bazo sala ngo lokolo na komona po muninga asala ki ye pa linga sala yango moni tongo bakutani mabala wana ezo umela te donc boyokani penze ezate to koloba na mabala na bango yango moni ko panzana ezali koto ezate koto bebo panzana ezali donc pour na yo ezaka boyokani ezate infidélité koza cause te ka boyokani ka ezate fidélité ezate ezali nde koyokana ezate na ndakisa ngonga oyo mwasa koyoko sulula na mobali na mobali koto aza na téléphone na Facebook moi si côté pas na téléphone na Facebook boyokani ezate côté oyo papa zoya 0R na kuita molangwa côté mamesi alalaki kao tout wana pe po kotisa yango na kati do boyokani ezate fo bazala na bomoko bayeba ke no papa utaka musala zonga ngonga tel mama pe ata bimia zonga ngonga tel mais lelo ba mabala mingi ezo panzana ezali boyokani ezate donc boyokani ezate na maluba mzudo yokoloba
Bon, moi toli muke kasi pona ba ina ba balite na ba ope baza mabala moi toli muke. Bon toli ngo na kopesa ezali surtout tolekisaka ntango te na kotalaka Facebook. Yo mobali no aza na salon yo mwasi bando simbaki telefone ozotuna ete ko utaki wapesi ko tambolaki ndenge nini yo kaka telefone. Excusez-moi papa, si on comprend bien, cause il y a divorce ils ont des Facebook. Ils ont Facebook distraction mingi zo kende na zo personne d'accent moko to za na ngonga moko to za na combien des heures. Ngana tuni ope mutuna tant que journaliste. Na ngonga moko to za na bangonga boni. 8 heures. To za na 8 heures du temps. Mais muta salé déjà a salé li face pendant 6 heures du temps. A traîné na combien de minutes voilà là. Papa, mais tout n'est pas bien. Yo, d'abord yo pas ba Hollande internet ba tu ya bisa yo. Nga réponse dans les ali ba te belé ba za ko se passer na ba Facebook. Ba mabale bezo kufa, ozo tu na famille tene ba tikala ki ba lia ki ndenge nini yo kaka Facebook, côté moi di Facebook. Ozo solo la te communier zate. Yango moni masolo eso le kamala monte même ba to ba na ba bale ba yebi. Soki cohésion zate. Sport est tambola na cohésion. Boyokani yango boni bato baganda zoki bato bazogane bayebani na maloba mutsusu bayebani. Mais quand on a vu couple mon mobile ni atanga ne kututé. Moi si atanga na ye mais ba Facebook kana ça na ngote. Mais la minute ba divorcer ki ba kamodo bon pas kabonika pour na Facebook. Oh wana lobby sandenge mususu. Couple wana batangite mais kota sko na susu koyeba yango. Amtu yo zongo ka likolo. Kota bana bozindo koyeba couple wana point bakabwa. Eza mambo kotanga te makambo nini te. Mais soko koti na bozindo koyeba couple wana point bakabwa. Kasi on a ba ki infidélité pe koyi koza pe cause mais yo boyango yo lobi mingi ezaka ka Facebook. Infidélité pe koyi ko mena ebiso mingi ya lelo. Banda ba téléphone na personne d'accès moko ba papa na to kala bazaki na ba téléphone te. Na ba mabale banda ko umela. Na ebisio ba papa ya kala bazaki na ba téléphone te mais mabale banda ko umela. Mais lelo soko landeli la plupart mabale zo umela te mingi za Facebook ba ligi Facebook ko kota ba Facebook. Oh ngala zo ebisa yo kende ko le ebisa batu ba ebisa yango. So na zo kosa ko solo les zate la kata mabala. Muta zo kota Facebook banda de 6h ti azo ba kutu te mobile ni soki asa ndenge nini. Oh ngala zo ebisa kende ko tuna ba te belo ko so ba réponse. Merci. Merci maman. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Papa Kombona. Ah bon kombo na héritier au Tepa. Papa héritier. Tout le monde en bas ça ma ming na RDC mais ils ont kabona pe ming. Tu éviter ba divorce ça ma bongo pona nini. Bazo bala pona age poussani to ndenge to pona sentiment yo expliquer biso na cause ya ba divorce wana. Bon ba raison c'est belé ba cause c'est belé. Problème ma bala ki sasa ya Congo to lo en général ezana ba makambo belé ba cause c'est belé ba problème est belé. Misusu zo mona bolingo mususu bolingani intérêt. Mobala uti kaka mwa copine moko boazi mwa mbongo na bulo na moko salaki na ki robala fille kala biso bande ko kola et alaki ya vo bala okitino na quartier au sala renseignement ozo tuna na ba quartier ba mama ya quartier ba tu ya quartier moi si au comportement ya ndenge nini a vivre ndenge nini na za ndenge nini mais lelo ba mabale komi kaka ke muta uti mwa mbongo ni moko boye aye kambala moko o ya kitoko balinga moi sina elongité faut ba comportement nde ba papa ya kala ba mama ya kala o ba bota biso balobaka batala raizaleli ya mwasi omonika mwasi ka kitoko kaka boye taille kitoko o craquer ayena ndako abimise zaleli na ye o azala nango donc ba raison ya ba divorce c'est belé o mona mwasi déjà tangu ya mobale honoré abimisi mbongo na ye asaleli yo ekoki ya sala apesi yo ner na mokili atio na ndako mozomona mwasi wana zo continuer kana ba mibali na kala mobile a rokenda sali recherche azui téléphone rokuta ba message ba so mais azade na mobile wa bali à l'État alliance mais azo bimaka na mibali ba raison ezebele mususu mobile amonaka mobile a komi na baisse aboyi moi ça zui raison nga vio na kokana ngai te pona kaka moi piaka ya 2 ans ayebite que après mobile a rose la chômeur pendant 10 ans mais 11e année appeli koleka na 10 ans na piaka donc ba raison ezebele na mabala misusu ben politesse. Moi si déjà tant aux andats au Liban il faut recommier ba komi kitisobi que oh papa ba na ngai mta sala pour na vivre ba réponse est bien comportement il faut aller bien et aller lier bien makambu ya bien mais mususu impolitesse a uti nango pa na bango ayena na libala donc ba divorce c'est na ba lolenge donc ba lolenge belé o yesala ke ba doit kabwana.
yo ningi lobi au pesi 42 basi vote na ebité donc divorce baza cause na moza ka basi ka bazo cause ka ba divorce na mabala. Bon mingi nga selon ngai na mona mingi des fois ezalaka deux côtés mais mingi nde basi donc ba comportement ya basi pe na mabale ya mabe malgré tout ba papa pe baza na ba mabe na bango mais mingi ba divorce donc ba raison c'est belé basi nde vraiment mingi ba bandara mabe donc selon ngai wana selon yo mais nga siko na mona pe mibali pe ba on peut baza cause pour mibali ba ni ko tricher mingi et on peut ça on peut cause pe cause ya ba divorce ya mabala bon ko tricher il faut quand donc moi si tant de mobala honoré a tio na ndako yo talaka makambo ndako biso mibali même biso na olobano o tozwa ba problème wana na ro ya bwe na butu na lali na meli mwa kopo na nga na lali mais madame abandi ko contrôler répertoire na ngai nde toza boye to sala ba affaire to traiter pe na basi mususu ro peso pe copie moi si mususu bo travailler na ye mais basi ndako ba yeba wana te aro ya na ndako abandi ko tala répertoire monika kombo moi si akotuna te loro ta enregistrer pa na abandi ko benga yo zalaka surpris karabo ah mais moi si nazo benga nga otakenga bulenga moi si na yo bakawana eza trop donc moi si de so mobala ngolo epa na bino tio na ndako yo talaka makambo na yo ya ndako ata mobali yo talaka mobali o ya ndako po yo za de ya ndako eza to banda kolandaka papa na banganda na misala ba brutalement yo nde orosilika soko monike papa vraiment yo kuta ye azo sala makambo yo mo kangiye wana nde ozwi raison ozomona mobali ata zo tricher yo luko kanga na preuve mingi ba preuve ya la raté basi ba kangaka ba preuve na ba appel donc nde to beto solo na ba cité neti biso mibali to rabazua moi si nanga déjà ndako ndongo zano komi yanga nga o dépendre na nga ngam na saila rayo nyonso relation nini su ya kala bo bando solo na ba Facebook WhatsApp ba cause zo uta mingi na ba biloko wana mona moi si bo fandi moi si reprovoquer ta papa li solo mais moi ça bandi kaka WhatsApp Facebook Viber o solo na ba nani connaissance ngo ya nini yo des choses na mobile no o ya pesi o valeur aux ndako vous comprenez maman papa lobaki moi si mzusu babali mais alors na ndaka mobile na banganda kina moi si mzusu asali bongo se kina ndako zo kipe ete ya mwana ya zolanda o tina banganda ki ko swani saka yo est-ce que yo raison na yo il faut landa mobile na nganda basala nzambe baza wapi famille ya mobile ezaliti tango mon mobile okende mabe moi si ya bwania arobenga bandeko ya mobile mama papa soki bazali invito bandeko boya nono soki nga na réagir boye mabe tala mobali na ngai tala ou bien basali ya nzambe nde biso tokola toyebi obengi okipesi bosambela ka place osambela obengi pasteur oye na ye pasteur nde arobenga mobali akoteya ye mais yo otika ba niveau wana nyonso tosaleli te ka mbangu na ba kobundisa mobali na mosala donc ba raison c'est belé lelo basi baza sérieuté basi ya mokila lelo oya ba mama ya kala ba alaka na lolenge na bango papa moi toli muke bon toli kaka ona kosenga basi fo bazala fidèle na mibali na bango mibali pe bazala na ba fidèle na basi na bango donc ezali de côté faut to lingana eloko leki bolingo ezate donc basi kaka oya kisasa basi ya Kongo mgoba kochaka na mitu na bango mobali na ngata zane millionnaire mais le roi nga onoranga changa na ndaku leta yebinga inutile romi boma po yondo gérer nyonso mobali ata yengi ya osuka ka epa na yo na makolo na yo mais tango eloko wana ozana na mutu o bunda nini na kopesa exemple moko taneti basi neti ya ba mama na biso Denis ya papa Fachi yende kuta kosala mobali nezuwa po yenda za numéro 1 ya Congo azana nyonso mais yo de omona ko bunda sala zuwa aoke nango ana tina nango te donc basi faut ba changer bazabala ndezaleli wana ya o na lobi oyo bazala fidèle na mibali na bango donc tango yebike mobali azana ya ngai inutile owelela inutile obunda yo kipeka ndaku na yo mobali tango osombelo bandaku ozana ba moyen de transport na yo mabeka ande mobali ko molakso bambanda ya fara mobile vraiment na moi moni moi mbanda wana nde mabe mais taki ya olakisa yo te inutile obundaka merci maman bonjour tanti tanti kombo nani Fidéline na RDC tozomona maba ezosama mingi na ba gens vraiment bazobala mais ba divorce ezozape makasi to ebite bazobala na tembe to pressé yebise biso ba cause ya divorce koza nini bon pona ngana ko loba ezaka fidélité so ekoti tantôt mobala ke libanda tantôt mwasi pa ke libanda ceux qui moko à comprendre que muninga zobima libala pe panzani musupeza ba famille ba lia ba famille esenga te ke yo fanda na libala ba réclamation et réclamer yo
libala panzani est-ce que on to condamner na oh lien peu sur la famille sous super rose à cause de divorce et cause après cause ya divorce ceux qui boza na lien mo bolinga te bo fanda na mabala bo fanda te e banda ko réclamer yo ato bali ezo réclamer o kaka on a ndeni expliquer ça non bien so osambela raté so osambela ko yebi nzambe obimi na lie wana okomi mise en part bon siko so ekuti osambela raté mais obali nzamba sale ngolo obali mais bazo réclamer na famille libala ezala te onanga bon mais babi misusu peza biso basi tolingi Facebook makasi na ba WhatsApp donc tant on sona mobali yo vande Facebook na WhatsApp et on peza cause ya divorce te ngai na sela Facebook na WhatsApp mais na Facebook na WhatsApp ezaka bami ya mbote o pena so na comprendre que okomi olinganga na bloquer pona robebisa makamna ngate pona yo za musika muto na vandra dana ye ona yebi to mesana ce qu'on a bebisa libala nanga pona yo na yebi te na mona koka na téléphone bon et simba te ba oyo balinganga na Facebook batika ba o balinganga na WhatsApp batika eza nango eloko te eza nango ka réseaux sociaux mais est-ce qu'on a mon euro eza tembea to ba na tembea lokwa mninga na bala ki ngape ka fona bala ngape ya je pousa ni foka na bala yango nde eza cause ya divorce pona nga na moni bon yo moni onde babala pona tembete babala pe pona sentiment te babala kasongo ngebeti nzamba abike na sale ngolu na pesi libala obali of dans so keze yo okofanda okowumela pende ba mama na biso bakoko na biso bafanda ki babote biso soki eza yo te ozape na libala wana te eza pona tembe te ba babala pona tembe ba monte ke mabala ngo peso panzana obaleka pona tembe o prouver soit mobile o prouver soit mwasi mais esimbi te dans libala esimbaka na destin na yo na destiné na yo yango nde oyo ekofanda moi toli mukena ba bazo bala pona teme na ba ono ba balite bon pona nga toli na opesa netinga boye na balaki na keli bala na boti naza mwasi malamu o na bongi na libala na fanda ki pe malamu mais mobile na ngai azaki mabe na sens nya bande ko linga zo bota yango to kabwanaki bon na pesika toli conseil ba aussi d'aba koti na bandaka mabala oh déjà koti a supporter akanga mutema poso akangi mutema te afana na libala excusez yo zaki na libala obimi est-ce que supporter ite point so na supporter ki te point bon mobile nanga abande ko zo basi atie zemi azolinga nga na comprendre que azolinga tina ba camarade nanga yango na boyaki bonga linga musika mais azolinga bato nga zala na bango abomela ba relation et on a boyaki. Merci. Ok. Bonjour. Papa kombo nani? Lokombe. Papa toza na RDC tozomona mabala ezosala mamingi mais ba divorce ezosala pe mingi toyebi te ba divorce wana eza causé par nini toyebi te nini eza cause ya ba divorce wana bazobana na tembe to ndenge nini Pierre eza na terrain. Oh Pierre ndeza cause ya ba divorce Oui. Na ndeni Mais au moins siko ba mabota ndenge eza boye hein. Mabote belé comme so baza na mwana bango mwasi hein veut dire ba problème na bango nyonso ezaka ka focaliser kaka likolo mwana wana ya mwasi une fois mwana wana ko bala nde ba problème na bango ko zala résoudre on comprend sikozo mwana pe siko ya pe na kwena ye makoki ezate akobundana na ndenge na bunda ndenge botia zwi mwasi atie mwasi na ndako era otia mwasi na ndako mwasi pe siko mutema munene o nyonso ekonomi nyonso azalaki nango na mwa tan wana bazalaki nango ya nini kimakango yango wana sangisi nyonso abali mwana wana tango siko impossibilité koti moi lisusu a répondre bien na ba besoin mwasi ezate mwasi pe mutema munene azomwana camarade ne kuna nili alataka kitoko fifi alataka kitoko akena zando modele bwa blambe bimi kabelo abwe bimi susine pe azatia kabelo wana alata bilamba wana tango mobile na zana impossibilité moya sele ba besoin ezate moi si sekomi ko beta pai libanda donc so nga comprend bien ezande basinde bazo causer divorce na mabala no bilulo la basinde osana ke mabale kabona à 60% oui oh infidélité je
à 60% infidélité dans nos côtés à basi pour la mitema minene na bango. Anga mon infidélité côté mibali, ya onde ça ezo côté ba divorce. Te mibali penza te. Ya na lobi bien moi na paria mibali te. Na bi basi à 60% oui. Mibali quand même bazata na moi 40% na bango. Papa mon balobi kuna ke Facebook, internet peut cause ya divorce. Mais moi si tant waza moi c'est alibala. A sokoli nzelo kende zate. Abendi kabelo. Atia pomadi na kabelo. Atia malasi mais azaka na ndako. Azui fo téléphone. A publier. Sikoza moi c'est motozo publier zo sala bon. Opesi nani? Oh, ils ont pause. Opesi nani? Mobali mosusu akolula yo. Amona bobi mo saza akotula. Mpo mobali atantaka. Mobali ninga zana toza mo sa pasteur na yo za mo sa camarade ni akotante. Soke simbi? Sope simbi ta? Boleki nzela. Alors, papa moi toli muke. Toli nini ngana kopesa? Toli ezaka kete bayaya. Soko za na chance no beti libagwa kitoko gloire à Dieu so chance ezate atako bala 50 fois problème ta. Yo to no polygamie. Oui, obali esimbita bokabwani oluki mususu obali esimbita bokabwani oluki mususu. Kaka ndingo na place libakwa ko simba ndeka ezui ezui. Merci. Comme na suka émission na biso bino moko bolandi boyoki ndenge balobi cause ya divorce na mabala yo esa mikolo eza mingi eza Facebook misusu pe ezali infidélité tala infidélité so ekoti na libala mususu kuna zo korane te muteme komi kosuka epe na bia te ngape na korana nga sute mobalo kindumbele kimingi abomine libala sengine divorce misusu kuna Facebook tant asola na mobali asola na mobali te kuna na Facebook mobali mususu pe tant sola na mwasi asola na mwasi te kaka ba WhatsApp ndonyo sola pe eza cause misusu pe eza pe ba parents. Ba parents pe misusu ba komi na kindumba bazo linga ba fiyel na bango fiyel ake pese moi problème na ye kuna ke c'est tozo bona ndaku tozo kanata mobile na ngai kuna komi na ngopo na ye occasion alinga fiyel na ye ba parents pe baza pe bango pe bazo causer pe divorce d'autre part l'état congolais pe bazo balisa mabala bazo contrôler te bazo ebate normalement avant monter que na l'état il faut non assise non makambu na famille so assise non makambu na famille nde yake na l'état mais l'état makamons balandela ngo te l'état congolais pe azape cause ya divorce esa na temps oyo balandela ngo te kuna to msumu tasisi ene makambu te asisi makambu na famille te akeka kuna bale kuna na famille ekomi epesi flamme aisengi ke baka bona po baliaki na bango mbongo te me kuna babalisaki bango déjà na l'état ya balisa bango yango pesa sur cause ya ba divorce mibali pe putika pe infidélité ezaka basika te baza cause na ya ba divorce mibali pe bazo causer ba divorce pour moi pe infidélité pe leki mingi merci na ba nyonso balandaki biso epesi merci mingi na mama Afi Milandu merci na papa Audace Milan famille Milan mobima pesi bino mbote pesi mbote na bébé na ngai Krendi Bamba mbote mingi na Charlène Bamba coiffeuse na nga bonsanga suki pesi mbote mingi na famille na nga mobimba na pesi bino mbote Karine Tiala na Paris na pesi yo mbote toko na suka émission tokutani mbala sima bo s'abonner libokema vraiment bo s'abonner belé pour que bo rater te makambo bien ozo le chaîne na biso bo s'abonner vraiment bye.